bobeta lisolo Patrick a eu 10 000 $, par Maman Olive. D'abord, Maman Olive, pour Nanga, acte à sali, Rolonda Kuna Ye, Moutali Bosso, l'autorité Nyonso. Madame Ariette Ouam, honorable, a dit clairement que à Pessi, bon, 2 secondes à temps. Attends, comment NTPC ta? Comment Bozolanda, boye ba acte musu bosali to bona sangote. Ba papa, to moni yangote. Alors bi a Pessi nan artiste. Comme si artiste ça au pesa rapport et pas président NTPC. Aucune autorité ba ici biso mbongo ye nangote ba ko sabinote. Botala na tuni bino question. Patrick Azama be d'accord. To boye bisangai. Quelle a été enveloppe? Il y a une institution à bino artiste bosali. Bo pesa ngona. Pratiquement plus de 58%, il y a mbongo qui est sa cotation. Mais pour passer à Nini, ça va coordonner Biloko. Je n'ai rien vu, c'est moi maintenant qui commence à sortir mon argent de poche. Cacher Biloko. Qu'est-ce qu'on attend par soustraction frauduleuse d'un bien appartenant autrui? C'est ce qu'on appelle le vol en droit congolais. Ça veut dire que ceux qui sont dans le groupe en comité, par exemple, Kakol fait un bon pas que ça n'a pas ça rançon. Ceux qui mettent les vivant, les sculpteurs, non, c'est faux. Et puis, réunion les acquis pour la vérité. On a juste 100 et pas beau. On a juste beau. Le côté. Le président était là, Massoum. Il a posé la question, pas si vous allez vous si je peux imiter cette fois. Ça veut dire que pour Nanga, Kosaki qui est en bon côté, bombi mbongo wana. Pourquoi vous avez fait ça minondo après Sabino Mutuka, Aloebino Mutuka? Je vous parle même pas. Banana était banane va s'organiser, ba lettre maman na bango ba sala bo. Et voilà, merci. Nous allons continuer toujours. Nous allons Maître Patrick. Bonjour. Bonjour, bonjour, merci beaucoup. Maître Patrick, comment est-ce que ça veut dire? Habiter ceux qui yomoro zo baki comment est-ce que makasi. Là, il y a une émission spéciale sur la pena mambo, mais le roi est une organisation. Et si quand on bâtit bazotia corps il y a ndeko ya zali ndeko na yope azali artiste. Est-ce que na yomoro non boye c'est peli nango parce que moi ba doute pesa na makambo. Non mais c'est moi qui ai choisi cet endroit. Ngam na sepela ina ngo. Ngam na pona c'est quand mutu moi imposé biso endroit autant. C'est bien nous parce que bon quand je dis moi maloko à orgueil non, ça dit que la famille a des gars qui battent. Entre autres nga na grand frère Jean ou azana la course mususu. Batuninga na sepela ina ngo. Na rona e awa na moni c'est parfait. Lelo bazo acquiser Maître Patrick. Olé oloba na WhatsApp ningo lobaki wana il fallait approcher NTPC. Lelo, est-ce que vous aussi beaucoup de NTPC pour un problème yambongo déclaré qui va? Mais il faut le barabie NTPC là agent de monsieur. Ah ok. Association. Bon, je suis très clair. On n'a jamais contracté avec l'NTPC. On a dit on travaille avec les artistes. Est-ce que si vous avez un NTPC? Les artistes. Je vais répondre à votre question. Laissez-moi répondre. L'NTPC c'est une grande organisation. Si c'est vraiment on a organisé papa Massoumou n'est-ce pas? Eux que tu respectes l'institution mais tu le baki ba artiste. Ça veut dire mutu azana kata NTPC à koki koya. Ceux qui par exemple le lower rançon nasaki a bengaki biso abino tointo za la parmi ba membre de l'organisation. Tobo yaye? Non, nous avons besoin des artistes. Ce sont les artistes qui pleurent aussi Solange. Il ne faut pas privatiser ça, c'est ce que je ne veux pas. Et là, comment il y a Patrick, et là, comment il y a Y, Z. Non, c'est tous les artistes qui pleurent Solange Mindondo. Moto, on a quand même écoufi. Moto, Moto, les autres, il m'a déjà lobby. Moto, c'est ça. La spéculation on a net un longola parce que tozana yomoko mettre patch na plateau na biso et on tonto yeba mbongo o bazwa ki pa mama marié quoi après koloba o yoloba ki après ndongo loba ki poursuivre bango la justice est-ce que bayo kolanda la sabino mbongo wana ba laxi no compte rendu ya mbongo wana bio comment. Heureusement j'ai encore ma tête en place. Ça veut dire que mamna loba qui est très clair en tant que maman ANTPC là-bas il y a des frères, il y a des artistes qui sont allés prendre. Il ne faut pas qu'ils aient NTPC, NTPC c'est un organe particulier, une institution particulière. Alors on a bandé le quoi, on va tout le monde qui ça bon on a. Oh. Et on a tiré qu'on soit un franc dans côté.
Laissez-moi répondre d'abord à ta question, madame. La ligne bazwango à cours d'argument. Voilà. C'est que je reproche na ba kulutu nanga auto sala na bango musala na poko wala. Eza que ozumbongo nazana na ninangwa madame Ariette Ouam honorable. Alobi clairement que apesi bon pesanga 2 secondes atanga ngo bolbo. Ata yi comment interpréter ça? Alobi apesi nani artiste. Comme si l'artiste est au sa rapport et pas le président NTPC. Ça veut dire que ceux qui dans le groupe en comité, par exemple, Kakol fait un bon pas que ça ndam ko pesa Weranson. Ceux qui mettent le Zaki non vivant, aux sculpteurs et nakata ko pesa ndam pas. Non, c'est faux. Et puis réunion les Zaki biso nyon pour la vérité. Ngana ju 100 et pas boy. Ngana ju boy. Bango tu ba jouer le côté. Le président était là, Massoum. Il a posé la question, pas si vous allez Bouzimbo. Si je peux imiter cette fois. Balobi bazui angote. Ça veut dire que pour nanga bakosaki ke baza na mbongo te ba bombi mbongo wana. Pourquoi vous cachez biloko? Qu'est-ce qu'on attend par soustraction frauduleuse d'un bien appartenant autrui? C'est ce qu'on appelle le vol en droit congolais. Ba vengo kutu voleur te ba bozong sa mbongo wana. On a ici bien très clair que sans cet argent on sera toujours kokunda Solange Bisomoko. Mais ce n'est pas bien de continuer à vivre comme ça. Ce qu'on ne veut pas, ça te répond en mbongo. Non madame. Ce n'est pas na écouter combien enveloppe en ça. Et puis, si on a ici, ça combien? Si on a ici $1000, 2000, 3500 $, est-ce que ça qui réellement 500? Qui était là? Pourquoi ils n'ont pas fait les choses comme on fait d'habitude, comme nous, la famille, nous faisons? Quand on reçoit quelque chose, tu vas dire Sarabango Nyonso. Tu as là et côté autant. Tu as là, tu as place le côté autant. Bango, au nom de côté dans le côté. Tu as l'autre côté. Je risque de citer les noms des autorités qui ont donné l'argent aux Humasonines, mes comités. Maître, nayoki lisusu balobi ke yo zumbonga mamo livre komola na flat $10,000 mamo livre pesaki yo komola na flat pourquoi ozolandela bango est-ce que yo mbonga mamo livre tango ozola na flat est-ce que ozolela ndeko na yo moko tozana vraiment expliquer biso po bana poto ba obenga bazotuna batu par-ci par-là bazobenga biso lokwa nazana yo moko maître Pacho cher internaute oyo petit frère ya Mindondo kade na bango maître Pacho ngolo mingi tozana awa ba spéculation nyoso boyoki maître aza ko éclaircir ngo maître mbonga mamo livre eza na sepeli po kiti ya matanga ekomi flat kiti na matanga me komi flat pour tous les jours na la matanga ceux qui baye na matanga ba mona maître bon Patrick ngolo mingi 10 mètres Pacho na wana na matanga d'abord de 1 ba pesa $100 ozaki wana to ba eleka en boucle na télé 50 so bo permettre ngata même ba chaîne mbongo on ezaki en franc congolais o bomona ki en dollars ezaki en tout cas bolo baneza ngate nga Patrick ngolo mingi maître Pacho nga azora mbongo en dollars te je réponds à votre Denise. Ah bon? Denise, moi ça, première dame. Bah, ok, t'as pas signé un benga bon, on a tout d'abord. Maman Denise. Mais il a donné à qui? Il a donné à qui? Ah, Nzambe. T'as joué le côté, maman, t'as joué le côté. Je vous dis, on n'a rien pris. Aujourd'hui, ici, je suis là, on n'a rien pris. D'ailleurs, c'est que je reproche aussi. Je dis clairement, c'est que je reproche. Et ça que, bah, au foot, ça, bah, journaliste Bino, bah, chroniqueur Bino, bah, laissez-moi parler, sinon je vais me taire et vous allez payer. Moi, j'ai alloué l'argent pour ça. D'abord, et là, on a ça pas ces années. On dirait Bino artiste, Bino Bolingana na Bino. Minondo a Koufi, Bosenga Minondo a soumis la Bino uniforme. Vraiment. Minondo a Koufi, non seulement soumis à groupement uniforme, deuxième groupe uniforme. Minondo a Koufi, Bosenga Minondo, après ça, Minondo qu'on a enregistré, hymne national na Bino. Minondo a Koufi, Bosenga Minondo, après ça, Bino, Mutuka, alloué Bino Mutuka. Je vous parle même pas, s'organiser, mais je vous parle des autres artistes, de beaucoup d'artistes. Minonda Koufi, j'étais là, le col à Zo, Bakati Bassim Sanga touche. Bakati pratiquement plus de 58%, il y a Mbongo, il y a sa cotisation. Mais pour passer à Nini, ça va coordonner Bilo, je n'ai rien vu, c'est moi maintenant qui commence à sortir mon argent de poche. Minonda Koufi. Botala, n'a tuni bino question. Patrick Azamabe, d'accord. Quelle a été enveloppe? Il y a une institution à bino artiste Bossali. Bopé c'est on a. Bobé tali solo. Patrick a eu $10,000 par maman Olive. D'abord, maman Olive, pour nanga, acte à sali. Yarolongonda kuna yé ko mutali bosso. La autorité nyonso. Aye côté la biso a réconforté biso avec ce conseil Esaïe. Et l'équipe même $50,000, $100,000 beaucoup c'est là on a vu. Nala on a flatté, nala on a l'auto numéro 24 39/21. Yo binos boyebi naza wana. Nena sisi awa na oki ba course morgue ainsi dessus na ozonga so wana.
Nazonga deux fois fatigué dans mon là na kiti na lembi comme pas possible. Na bana wana dernièrement petit mango ça la trouble ngam na kangai bango na tindi bango bazana makala. Ce que flat on a vendre comme on nini wapi. So maman est-ce que na ni masiko na nko. So boy va passer le pain on a dit na passer le pain c'est que Kaming ka opesa ngango. C'est quoi ça? Moi ouais personnellement na ba bango bien te. Aujourd'hui à sali acte bien na remercier. Ba maman bozolanda boye ba ke ba acte musu bosali to bona sango. Ba papa to moni yango. Aucune autorité ba ici biso mbongo ye na ngote ba ko sabino. Ba bébé abino zani bo pesa ngo bango bo sa le ko arrière tu vois. Parce que bon tika système ozala moi malamu na ndenge comme de manière exagérée. Au pesi mbongo o kangi photo o sale décharge mamoni. Moi j'ai pris quelque tozali nga. Viens Massassi. Ya Jean Ngolo mingi. Na vie Chaba je crois. Vie Chaba. Tozu enveloppe pour na franc congolais. À peu près. Oui, à peu près $10 000. Ce n'était pas $10 000. En tout cas, au divisant à peu près $10 000. Tout ce qu'il nous a donné. Et maman Nazaki Claire a payé Mbonga Matanga, c'est une contribution. Vous savez, le budget tourne autour de combien? Non, non. Le budget, j'ai tout fait pour réduire. Marie Missamba a un budget combien? Maman Wasso budget combien? Le seul au va le budget à mou. Qui est dans Bangonio sur ces Solange Molomingi? Parce qu'on n'a rien dans la caisse. On a vidé nos propres comptes pour honorer Solange. Le cercueil coûte combien? Tout ça coûte combien? Le peu que vous avez donné au Komaki na Maboko na Bango, même pas 50%. Et qu'il y a un transport na Bango, donc Solange a Koufi, Bosengue transport, nana baki. Journaliste, bosso m'a bâché parce que j'ai donné l'argent à ce gens-là. Comme ils veulent avoir l'argent, oh ça somi mbongo, somi batch. Boye langa batch, bazongi sa mbongo wana. Parce que ça a bangote. Et puis mbongo basomi li batch et qui n'est pas famille ngolo mingi, toi pas ya batou particulier parce qu'il bamba Dieu dans le monde artistique. C'est illogique, c'est inacceptable. Et ça m'étonne que l'artiste Moussou se bat côté la maman bongo. Moi on se bat pour vous, mon Dieu. Qu'est-ce que moi j'ai à foutre? Moi j'ai embrassé une autre profession. On se bat pour vous. Soyez unis. Boy sa bangote, bazongi sa mbongo na famille. De 1. De 2. Bon, hymne national, il y a artiste, mon Dieu. Est-ce qu'il faut que nous avons une cotisation à Mindondo? De 3, tu oses la cotisation à Bino Baptiste. Groupe Nyons, institution Nyons, botanique, NTPC. Non, c'est la Nyons. Nathalie Kombote, Bino Nyons, tu oses la enveloppe na contribution parce que nous avons été à Moutouté. Vous qui dites des choses là, nous avons été à Moutouté. Oui, mais ça papa, comment papa? Non, papa Massoum, c'est celui qui a reçu l'argent. Ah, et si biso kapé si mon papa Massoum. Papa jour en retourné papa Massoum. Papa Koba, tu as dit, Nazaba audio on a divisé en pas de nuance que Batinda qui papa Massoum, au peut si mon papa président Massoum, je vous dis que Batinda papa Massoum parce que la famille Ngoloming n'a pas contracté avec la NTPC, mais il travaille avec les artistes. Na comité na borozo ba musicien, borozo ba sculpteur, binotu boza encore ba benga les artistes. Tant bolongwa awa, bozo kene na place des artistes ba lela kaka ba comédien te. Ngolo mingi mindondo tant ba émission ba œuvre na no leka ba bana ko se pene zaka ba artiste te. Arrêtez ça. C'est le moment où boza la uni, bo honorer batu o ba seli musala na droiture, ba éduquer masse, ba komi boy. Et c'est le bo sangana bo sapolo ba sapona bino. Ya suka na sabino beaucoup frappé. Bon, ça la même chose. Ce n'est pas bien. Maître Patrick, tout n'a pas question. Avec un groupe, la source intarissable. De l'on des millions de profits. Mais pourquoi vous n'avez pas question? Vous avez la réponse. Comment on a une source? Source intarissable. Et là, c'est une intarissable. Vous avez déjà la réponse. Ça moi pas si je suis chrétien, Jésus-Christ est mort, mais bisous chrétien tous oui. Source intarissable, les intarissables le coup fait jamais. Côté technique, évidemment, les artistes bah gérer mais côté administratif, on fera tout pour que ça là. Et on doit poster na binonios. Mais cet argent là au bah de gauche à droite. Ba fan ba otinda ba reçu en rôle avec Sabinango, katinda ki mutu X proche à Solange. Il y a joué bam na loba yemura yebi to ça on peut mon ba course vieux na otanga kombo on te donne l'argent mon na muke pour la cotisation à famille au lieu amelo patinde cotisation na yebi ngote yebi ça amelo na moni ngote. Mais comment on fait des choses? Contactez Patrick Ngolomingi 00243 81 22 575 02. Je suis mieux placé à Rozoango pour côté la caisse. Tout ce que vous donnez est côté le côté. On a tout le monde à Souka, $1 500, il y a excellence Kokonyang.
soko apesaki plus na yebite moi na yebite en tout cas wana komaki na maboko ave shuge bazalaki na vie jour en ton sur la kuna vie bodo de shuga ye abibon écouter toujours mbongo excellence congolien yango wana à part yango na okaki soki mambo nazo bako soki yanani Donald Trump a Donald Trump. Nani ka États-Unis. Ouais buni ngote. Oh na oki oh. Na monité. To moni le côté c'est moi qui détiens la caisse avec Viaja. Bon moi je détiens le preuve Viaja si mimbongo. To moni rien. Ya maman li po ya ki na bo na biso mo yango ezali na caisse. Donc moi pas maman Delise de Molante. Moi maman Delise ba oki basangisaki na oki basangisaki na maman Vita papa Vita j'ai des audio hein que basangisaki pesa ki soki 10 000 na 2 000 moi ezaki 12 000 hein si ko finalement comment ki 8 500 ba kati na 4 500 ba pesi j'ai rien du tout eh écoute na oki a mbaku ba on a téléphone ta oh na ba on a téléphone mais oh na ça na zu infronté to zu ngote na nyoso wana na mokuse okoloba nini na koloba boy na koloba boy merci na bino ba artiste ne bokuni ne na bino ya kosenga ye oya kufi apesa bino mbongo boloué bus po bokende comme si boko $5 $1 te boloué bus na osenga bino merci ba artiste na ndenge o na koloba ba artiste bango mo ba yebi mbona koloba bana ne bus ezali bana na ye balati mama na ye groupe tika opesa nga posa lela baza ba malamu balati mama na ye baninga ne musu baza basangisi mbongo basali festival po na ye ba fait bodo basali mambo na bango il y a 2 ans au ba mona biso moni so za mbongo on peut comprendre que tu as envie de faire quelque chose tu n'as pas d'argent mais quand tu as l'argent tu ne donnes pas on peut comprendre aussi mais quand tu prends l'argent des autres et que tu commences maintenant à koliango oloba que non en fait eza mbongo ba destiné qui pas mutu tel non ça c'est vraiment pas na ngeko tete donc bon nasi samaloba nanga bokata ngote na bandeli ba artiste oyo ba obima mitu partout merci na ndenge minonda kufu aussi minonda pesa bino sumbongo comme si azaki na institution moko boya l'état za mbongo ebele apesa bino sumbongo bozwa boloué bus merci na bino susu bino kaka ba artiste ngo ona ba bomba yebi na ndenge bozwi susu mbongo bosa hymne ya bino ya groupe na bino na mbongo matanga mindondo bozwaki merci na bino lisusu na ndenge bokati su mbongo ya uniforme pour na groupe salon alors que ba kotia na bango moko merci na bino lisusu na ndenge boteka ba badge mbongo place yeke to yebite na badge oyo la elonga mindondo na oseka mindondo comme si atindaki bino mais bozwi mbongo wango awa su na budget ka bopesa ki wana merci na bino to remercier bino lisusu na ndenge que donc c'est il y a des choses bano le bati lobby donc to singino merci na ono so bosali malamu mingi nzamba opambola bino mais bon mona ba que les kabia et bon mona suka lango les gens vont commencer à dire bisom to salaki yango c'est malheureux merci beaucoup merci merci beaucoup tozo continuer toza na esplanade ya ibanda ya martyr tozo continuer tozo bandeko ka nde bazolo batobi ke mawe ezali passe ezali nazala moko na minute nga benga ke Joker Ntsongi parmi bano ya Solange Mindondo a poussé pena na monde nzonzing Joker na bango yoyo elle s'appelle Tidengange yaye ratakate et condoléances maman merci Jean nabi qui passe ezali surtout yo pena ndengo zaki na ya Solange lelo to moni tout ça na libanda martyr bazo ko arranger ba tente ba catafalque ba podium est-ce que motuno na zotu na no liboso esiko bazo le la Solange est-ce que bino bana bosi boza quand même satisfait oui ça na prompte ça bien ça on a prompte famille pe bandimi ouais famille bandimi alors na nyoso tozo tambola parce que lobby tokaki mo bino pe bana bozana ki bana bozo déclarer par na bino zate parce que groupe falata groupe faza na mutuka na ebité makamana surtout bo arranger ngo bon moni biso nde toza boy to ana na presse to na mao to ko linga te to kende to ndo déranger bato makamna to ça makamna biso na nde na biso moko mais eza regrettable ke bato mususu bakenda kale mususu na fato bakende kolela ke non biso fu ba uniforme basombe bato mususu ba uniforme basombe bato mususu boye pourquoi bato le mususu o bakoza le mususu na droit biloko wana ekoza le mususu bana ta mususu na protocole mais bato mususu pona nini to bifingisaka boye neti biso banda makambo o nyonso ebandi totikali kotelema te
liboso le mosusu ya ba réunion to toyebaka na réunion oyo biso totelemaka ezalaka réunion oyo tozwaka engagement ya kolatisa mama ya biso esili tokenda kotema te keno bopesa biso boye toza na mposa boye te tosorganiza makambo na biso na ndenge na biso tosala makambo na biso baorganisation na biso na ndenge na biso mpona nini ka bato mosusu tozoyoka kuna bato mosusu bato boye badeklare oyo ifo basombela bango bauniforme bato eza na sens eza na sens boyoka mpe mawa te le mosusu fami bakufeli mawa eza te bino bozolela basombela bino bauniforme eza na sens le bato mosusu bakufa bosomba bauniforme na bino ndeni bopesa babilo na bino ndeni totika babiloko wana eza kitoko te eza malamu te mpe parmi bato wana tozomona bapapa mikolo bamama mikolo ena sens te ena sens ata moke te tokofanda teke donc tobanda kotanga etel te mais eza na sens mo te ena sens te bwa mikolo tose respecte toza mikolo nde tobandaki ti tokóma na suka tolela mama na biso yaya na mpo ngani naza bona oyeba te nalele ndenge ni mama yaya présidente artiste donc naoyeba te donc eza pasi vraiment tili naza na bino nayebi ki avant batanga na biloko nyonso kitokosisa na bino vraiment tozala motema makasi voilà Lionel tozotambola eza pasi tozocontinue na micro-baladere mais sur place parce que lelo tokozwa ndenge makambo nyonso toye kosalama mpo bozwango kaka na chaîne na bino oyo Congo Check TV Mbote na beno mbote ya bana Congo na Congo Yasibu Mutombo Congo Check TV Yasibu Mutombo bana nyoso ya Congo mbote na beno beno luta na emission Yasibu Mutombo Congo Check ezali ya beno mosi bana Congo